Erisenda alinginde te bo lobele ke moi na wana eza ya yi alinginde tende nini yeta bando ke na merveille ba ndele ba teke ezemezala. Fabrica c'était tellement posé na makamnyo sa banda ko yebisa ye. Là maintenant c'est filo alobi na yeboye. Kozonga na boyete. Et puis na ba appel, singi pardon. Je m'excuse presse, je m'excuse patron. Mais alobi non, na oboya kozonga pour na merveille au changa kal. Pour na merveille au changa kal. Donc wana alobi na hérité watanabe la team wata alobi donc tout le bateau tout ça pembe faut tout le bateau biso ba comprendre. Wana alobi la team wata. En quelque sorte. Alobi batango bino na yebite so bozo envier bango ba makambo oye Fabrica sala bango bako sala ngote. Le loti lobby ye filo wana héritier ko bala été héritier tu ko loka na émission tu ko loba soki mwana abotami bino bo mona na maboko bo mona pardon ba kinga na santé ye moko personnellement abike a santé te ayebi likambo wana te mais pourquoi kaka batu bozo ko bambeleka ke zemi wana eza ya ye ya ko bamba te papa y a pas de fumée sans feu. Héritier abima na filo et puis abima pe na merveille. Du coup azam kolo assumer ce qui a moni que likambo wana akokangote alonga kazema sikoyo batana sikoyo yo bimana héritier ngapela bimana héritier donc kibombanda wana yango zo sala que bazo se comprendre te. Pas de fumée sans fait balide baza belé na mboko o ba ko se l'appelle likam po ni batiki bango bazukaye donc likamo ya César squad nga jouer ki Jean Clement po ayebi kaza marié et le connaît quoi affecter pe famille na ye et quoi affecter pe foyer na ye tu vois et du coup merveille siko ya zolo non zemwana eza mobali mo boazala na poto ya copain ya poto eza héritier te na yebite so linga se la kire boye merveille ngo. Et pas ta soit garder zemiwana attention zemiwana eza héritier soit eza ya mobile na ye o ya poto na nenga zolo baso eza ya Fabrica mutu pe okufa zate. Hello très chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Karine Yamado Télévision, la chaîne EP Sarabino toujours d'actualité, Ndengezalara toujours. C'est bien moi votre humble serviteur Bo Alubanga mona ki tambo ya tongo qui vous dit bonjour et bonsoir. Ça dépend na RO Zuli Baku ya kota la biso. Yo pe muto Zuli Baku ya kota la biso première fois ko bo santé ko s'abonner, partager, aimer et commenter l'émission. Na bo santé na bo pesimbote na la patronne mami de mami Karine Yamado pour une opportunité ko les na chaîne Kitoko Oyo et sans oublier les cordon Gloire Ngouma, merci pour tout. Sans oublier les jeunes de Dallas, merci pour tout. Sans oublier les Nabo Sanité, Sonazo Boiraye, Nazaramo Malembe, les jeunes millionnaires, Andy Duman à 4 États-Unis, Dada Mouzinga à 4 États-Unis, ma tante chérie Justine Lubanga, des gros bisous à vous. Na plateau Nanga Nazamoko, na analyste moko to ça, analyste to décortiquer l'actualité. Nenge Zalara toujours, yepena to solana ye. Toko betali solongo ndenge zalaka toujours ndenge actualité ndenge zolekala sur plan musical na mambo ba pasteur mais l'autre côté mambo ba pasteur te toko solaka mambo etali musique na ba actualité na ba voice obino boto ko yoka appel auto ko leka donc quelques jours awa ba enregistrer ki moko ya ba danseuse ya maestro Fabregas o atikala na poto a publié ki ba appel wana et ça là qui vraiment pas ba msusu ba sepela na mo ba msusu ba mona ki on mabe. Elle s'appelle Eleanor plutôt. Bonsoir Joas. Bonsoir na balandignon so ya Karine Yamado Télévision. Batuyon so bazui libaku ya hotel biso. Na pesi bino vraiment bambote belé place pozwami. Eleanor expliquer biso balandi ya Karine Yamado bazota la yo se présenter aux anani na plateau na biso oyo kolukani ni pe to kolobelani. En fait, nganaza Eleanor quand de beau tout mon boé na présentation na yo parce que fallo bakisa que naza vraiment ka analyste pas mbaté mais na likambo oyo naza camarade ya philo. Ya te camarade ya téléphone ou bien camarade ya réseaux sociaux, camarade pena ko le quand de to vani boé to beta masolo pe to décortiquer. Vous comprenez? Parce qu'on a ba audio c'est pas ba appel enregistré au ibimi à Fabregas na philo yango to meka ko yanangai. En tout cas, merci beaucoup, très cher internaute. Botuko Landaning, tout le bazar. Ami, il y a Philo, il y a ex-danseuse, il y a Maestro Fabregas, il y a publié qui m'appelle, parce que là, il y a patron. Et tant que yo, na acteur à ça, là, qui on a mon ma bé, tout malam. En tout cas, pour nous, à sali vraiment ma bé ma casse. N'engeni.
asali mabe makasi parce que so landeli ba appel wana ndenge bazo solo la bon solo na Fabrigas c'est pour d'abord son bien et mon philo parce que de toi et moi philo place aux ato ebi que zo souffrir vous comprendre bien qu'à Kimaka hein, ça apparaît aux yeux ya batu loko la vivra bien te azo souffrir et du coup Fabrigas en tant que papa vous comprendre en tant que papa aza mutema ya mawawana aza mwana mo o ba vivana ye hein professionnellement aza mwana o akoli ici dans kati ya musique donc akoli va vraiment souffrir te et puis quelque part faut comprendre que sauf Fabrigas ça veut que zo souffrir quelque part yo po benga ki e po bisa que zo souffrir zo vivre bien te pour ameka ko zo ba disposition mususu o ko permettre aux ala bien parce que yebisa na bino bozo solo la na patron na yo appel normal exacte que ba voix ngana tindi voix sur potindi voix tam so comme le tricage mo boy rien eza appel le wanga na boy to benga to bani ko so le kamo ngana yo c'est confidentiel non parce que nga so na bani ko enregistrer le kamo wana na intention ni donc nazana lo mo boy on a zo préparer soit pour na ko humilier yo parce que tant on a bimisa on crée scandale. Il y a un scandale à moto ezala bien scandale nyoso ezala ka humiliation parce que tant on a enregistré eloko wana et puis na bimisiango et puis faut yeba na bimisiango sur quel plan na angle nini et puis pon na nini et puis mutongo liboso na tindele ki yango eza nani vous comprendre na ba voix wana toza koyoka na mito sozwa ki vraiment temps ya koyoka ngo et puis ko analyser ngo ngata na yoki ba voix wana à la normale na bengi filo na ese abi mama mamni na zoyoka. Donc pour elle, c'est trop normal. Ceux qui bavent sonner comme dans téléphone à batumsous. Ok, ce n'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas mon ami ma bending à ton qui est héritier Watana, béton c'est ça qui est bien té. Il y a une place dans zo comme wana. Il faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle, c'est compliqué. Et puis surtout ce besoin de milieu mo ya ba star, hein, milieu mo bo ya ba leader, kolinga o milieu leader o po tombola o et simbate. Vous comprenez? Donc ceux qui azwaki appel wana abandé ko enregistrer yango et puis quelque part qu'est-ce qui prouve que héritier nini Fabrigas parlait d'héritier Watana il n'a pas cité son nom non parce que alobi orchestre naye alobi bien que alobi donc bobimisi bango mouvement moko ya munene parce que bango ba kei ba kimité bazongi mais bino boké botikali donc ça veut dire que abi que orchestre héritier Watana be la timo des orchestres moko ya c'est par rapport à orchestre naye yo neza logique bolingo boyango nandeni wana na héritier mo place avant d'aller bien oui ayebe que ba danseuse na ye babanga ba danseuse à Fabrigas les ba keko to poto bazongi mais bon ba ke batikali na lobby est-ce qu'on nimi vraiment que ce héritier que nem to liboso Fabrigas ke sima ba danseuse ba ngala zonga wa sûr ya on a lobby toujours makam na angle normal il faut qu'on analyse le va ko sala on va ko loba yango tu comprends donc pour Fabrigas et ça lié pas si et puis ba yo ki si soni pour ni boki ma pourquoi il paraît que souffrance est à trop orchestre on va tirer na bango il paraît bon il paraît hein on a confirmé vraiment parce que sur souffrance déjà il y a orchestre à Fabrigas et puis na Rokima un filo na lobela qui déjà et du coup tous on a ce qu'on réaliste vraiment tous on a vraiment la normal héritier à start comprendre héritier à start est-ce que tu te rends compte pour bien te ba été que filo bi na héritier tamsubi baba na filo pas bi na héritier mais comment se fait-il que yo enregistré et loko wana yo mto loba atine la ngo héritier sur quelle base pas mbal na non peut-être à mon que batonga qui est salagi bien té yo mo atine à publier ki ngo ah publier ngo pourquoi ya bina pas héritier héritier ça leader na été leader na za muto ba ndo sola na yo sur quelle base yo enregistré leader na opportunité à leader muso aza leader na yo té donc il y a quelque chose qui se passe entre vous. Et puis oh yé mo filo aza consciente que bazana likambo yena héritier confidentiel oh ça là que hein ils ont perturbé pe na vie à mo filo et puis na orchestre pe à Fabrigas parce que so comme déjà e bano le kanani nga kuzu et puis comme bimisango au moins que zo tcha quelque part orchestre pe en danger Fabrigas à lobibo na on récapituler ba appel wana pona bato oh bazui vraiment temps ko la nango vraiment bien té tout petit filo faute n'enga appuyer appel wana mais et ça n'est pas si à monique non baninga tout souffrira trop dans orchestre neto yoka ki basango msune bimaki ne bango ne batikala kuna na poto nde baoloba bakene na mbonda nde bazolo bakene na mbonda binga na uta ko tutsinga ba na ya ti marelis makolo nazonga ata mbonga transport ba pesa ngate yango sala ke bon batikala na poto à monique non
atongi héritier Watanabe pour biso te se sauver to mama bete no to kimage na poto tikana etalango public ba comprendre que biso beto za mabete yé quelque sorte pe azamabe na sens wana tant mususu na ba téléspectateur ango o ba yoki vraiment ba appel wana ba pas que fila maelete ba ko pas que maelete mama kama na ngoza maelete. En tout cas, là, il faut vraiment qu'on se le dise la vérité. Il ne faut pas tout accumuler bouzoba, likola bouzoba, hein. Tout chaka bouzoba, likola bouzoba, c'est vraiment bien. Na ba appel ou na Fabregas qui dit, maman, ngai na lingi ozonga, o bana suko vivre bien. Parce que là, azako souffrir. Tu comprends? Tout le monde a image marocaine militaire na ngandamo na Paris en obina donc ça veut dire que ça déjà musa na ta na Paris au souffrir. Qu'est-ce qui prouve que nenga bino wana ba mo ba futi ou bien nenga bino wana ba mo akomi bien da za pas Fabregas? Qu'est-ce qui prouve? Yo yebi place nani Fabregas a lokota filo wana. Filo za na parcours ti akomi na ville nova wana ti akomi filo nenga za filo wana abimisi mo pembe wana. Azana parcours il faut chaque fois soit alali a tchemutu na sala binza mais merci ndo okuta nsanga na Fabregas. Faut bando sala yango. Comprendre? Donc Fabregas ebisi boy. Ngana otinde lobi. Na sala lo makamnyo so ozonga na kin. Oya ko récupérer musa. Oya ko zonga na musa na yo. Oba na kobina ndo bana ko bina ozo salaire na yo. Ezana avantage na yo, pe na avantage à société na. Mais bat baroyi baté que ngam tu na zongi si yo. On comprendre? Tu vas tout régler avec mon secrétaire. Fabregas était tellement posé na makamnyo sa banda ko yebisa ye. Là maintenant c'est filo le bina eboye kozonga na boyete et puis na appel la singi pardon je m'excuse presse je m'excuse patron mais alobino na oboya kozonga pour la merveille au changa kal de place ko tozo comme place comme ngo ezas comme makasi merveille au changa kal par rapport à toi par rapport à quoi attention à za cheften. Tout est peu qu'on a maître Maurice a dévoilé qui vraiment va secret monsieur Zaki Kachoto et Bagité. Il paraît que merveille abimarapena maestro Fabregas. Il y a un temps ça au monde a été son azongi merveille rotanga bakal na sans soin. Té na le big dans merveille azonga ba mo bazongi sala chef. Non, ba tout ba mona kitonga azongi maman na place na Zaki wana. Ezaka mbala morote, ezate ke maman ayele le jour à répétition le maman azongi place na tête té ba tira ko confondre makambo. Ya loko azongi lelo, au sali 2-3 séances et puis ba azongi chose qu'on a place na yo. Choqué pe baninga ba moni yo kenda ki mozongi ba zongi sous chef ten monte que ça la bien. Et boye merveille tant akenda ka finga Fabregas. Finga yete. Agenda aussi un parcours na qui dans ça comment fermer peu ba petit musuba bandobina. Tu vois? Et pourtant on peut comprendre que on a zalelo, on a zo bimisa lelo, c'est grâce à Fabregas. Azonga muto yango azonga ki. Yango na vie hein so salelo mo oyebi que za erreur zonga mutu. Filo azo boya ko zonga po et ça la est soni. Elle avait publié aux yeux de tout le monde que Fabregas abane ko nyoko la ye. Maintenant si comme muto abane ko nyoko la yo comment c'est fait que ko zonga sous pas na ye. Tu as tant d'envie à zonga na orchestre oh ça là qui yo ozala. Pour ça Fabregas biso to yeba ki était. Attention ne baba no bi mana héritier biso to nganto yeba pe bangote. Comprendre? Et là c'est que aye bana eza Fabregas. Fabregas a bien otinde robier ozonga. Et puis moi je vais arranger tout. Ngane ko l'orchestre. Est-ce que donc tu es et puis Fabregas a yebisi boy. Tu es en train de me dire indirectement que merveille de l'orchestre wana. Abi non patron na lobby bongote mais quelles sont vos différences au besoin na ngoyo na merveille? A ko répondre te. Fabregas a lobby boy. Merveille ton akindaka. Azongaka bino bozala risque boyambaka ete ono to yambaka e yo filo pe période mo po kindaka ozongaka to yambaka yote o boyambaka parce que qu'est-ce qui va empêcher c'est que ozonga to yamba o lisusu tu vois de parce que problème est ça abi boyo ki singa son tel orchestre batuana na niveau pene akin babeta ba place mo boye onga na ko beta vraiment te wana Fabregas mutaoloba donc abi wana lobi héritier Watanabe la team Wata donc tout le bateau tout ça pembe photo le bateau ta biso ba comprendre wana alobeli la team Wata en quelque sorte alobi batango bino na yebite so bozo envier bango ba makambo oye Fabregas asala ka bango bako sala ngote on comprend déplacer skoyo na yebite sala ki sko filo pasi asala que pour abanaki ko enregistrer ba appel wana début ka ya appel alonde abani ba mo ko enregistrer tina ne ba sisi ko so la 12 minutes bilo kutu bozi ba grâce o kimi na ope patron na ope abengi yo et puis bo solo li na pe 12 minutes sa conversation et puis makambo lo bano eza pour avenir na yo yo sikoyo ongo jeu ki starmania donc les loti lobby ye filo wana héritier ko bala été. Mais qui t'a dit que Babimane héritier parce que biso net ozoyo quand ozo mona ba réseaux sociaux héritier bimarana merveille mais
À ma grande surprise, na omo na oka sus awa bimarasu na philo. Poser question na bien est-ce que tu vas comprendre hein? Place guerre les autres. Héritier atanabe ngana ko lobaka vieux oza mutu mo oza mal intentionné. Ozoya na orchestre moninga na chien moninga po bebisa. Héritier bimara, il paraît. Ya philo vraiment c'est normal parce que yo cause vraiment o enregistrer leader na ote poti na leader mususu donc bobimana leader wana. C'est comme merveille. Ba yo kana atena philo na orchestre. Pas ni so répétition soni ne sili boy merveille direction et héritier sikoyo batana sikoyo yo bimana héritier ngapela bimana héritier donc ki bombanda wana yango zo sala que bazo se comprendre te na to so comprendre ngai attends pe leader pe ya mouvement ye pe so zo bima pe na merveille wana ngala confirmer ngote voilà mutalo totalaki maître Maurice na poto al développer parce que maître Maurice aza moko o ya na Fabregas partout na ba poto aza na ye a dévoiler parce que ti avant ba musicien ba kima ayaki a toquer porte place Fabregas ala la ki amoni merveille abimina et suit na tolo donc ça veut dire na chambre ya leader ala la ki donc ça veut dire quoi yaza na ba image wana ya dans merveille zo bimana semaine na tolo alors ba on a mission moko na poto poni bolinga ko pesa ba importance pourquoi o azoloba wana koleka na bateva olinga mi pesa importance botika omi ko pesa ba importance o ezanga batina parce que ba eza moko ya ba Fabregas raison pour laquelle kene alobaki batu o basaki que to kima ezaka ba proche ya Fabregas batu baza mal intentionné ne ba intoxica ki biso poto kima et puis après to komi ko regretter naza na audio oyo ya kene o alobi o a expliquer comment est-ce que héritier abima na philo et puis abima pe na merveille ngam tu na oloba te et puis yena lobi que il regrette pourquoi tout ce qu'il a trahi Fabregas mais il ne regrette pas ya kotika na poto pour place ça il vit bien, il vit chez sa femme et tout aza bien yo mo yebi ba c'est poto ndeba ba bondela tu vois et du coup aza bien place aza mais ça lui fait mal comment est-ce que yo philo quoi enregistrer boss na yo internet eza radio te internet eza YouTube te YouTube eza église te ba yo kana nous voix swana yo pe yo na ngai to yo ka voix swana ekene tango zolo bana et puis comme ça va te comprendre to me ka suko décortiquer sur yango po ba mo lokola to lo baka pona ko lo ba ndire mto beta di solo non bango monde ba to boîte ba obimisa makam na bango tu vois donc très cher internaute biso na Karine Yamado télévision to laksarana ba preuve mbala moko to yo kana nous voix swana ya kene na mbonda bongo tozonga tout juste après. Philo voice wana tindeli yango héritier aza mobali ya philo alalaka philo merveille pe azalaka mwasi ya philo bango mibale ti omona guerre wana bawelaka héritier wana likambo na yesamino likambo lisolo bato héritier bayebi ke nde merveille ayaka na butu tu n'est pas héritier bayebi yango te boni baje boye ko mwana wana azwi voice wana ye moko moto atindeli yango héritier aza liboma osala na prêtre bongo makambo prêtre asala na mokili oyo bango si basali yango zozo tikali na poto to yeso monanga na leke mission ya na olobake na tikali pona nzala te on est dans un prétexte tout ça les amis mikili en plus ba entourage après c'est pour sala biso to longwa bongo ayebi bango monde bazawa na za na ba entourage ne batamitema mabe bazawa nga mumina nga na na poto atikala yebisa nga ta mukolo moto na tika preuve na yendo isanga na oya ki 2022 na ozo obeta tour comprendre Petro na filo la ndoki mu ya on a comprendre héritier na ndola na neni héritier no nani oh filo no solo bon moi c'est no solo ndola na bon alors là neni au moins la mine na kati na ba jaune mo bo na kati boni boyeko filo to sara na wa alo ba vérité aza moi c'est héritier ye mo mta tinde l'héritier ba voice wana o sara na prêtre bo neni jo na prêtre to fanya na mikileza pona yi ada prêtre comprendre juste longwa te pona mangwa nzala wa mangamba babel les ont dit comprendre les abattu ba okanga battu ba photo pour Villanova elle Paris moi je serai pas là na okota makambo na te parce que bango ba otia garde ba po ba bumisa de prise wana père nga na tika na mikili awa na tika pour na raison na nga privé moi-même na tika na nga nga na sali 10 ans orchestre wana ezale wana nga na 8 ans ou 9 ans moi j'ai fait ngai parce que le premier album bêta tout l'album même eux Gobima moi j'ai participé fait on a fila au sarana grand prêtre bon côté biso tout bateau tikala na mikili en tout cas tu es content na été OK na wana la prêtre on soit prêtre on enregistré boni boyko boni makamba boy
ba jeni nyangwana aza moi c'est héritier yena zana ba ezali ka mbomba te aza moi c'est héritier merveille pas à moi c'est tam sous zemi ana merveille au bomo na merveille le beza so mobile na zana pour toi le coup t'as héritier yo yebi no mo rambonte biso to yebi ça jamais héritier ba jeni nyangwana bo sarana ba bo sarana prêtre bo boni bo ko mtoso no bien bon wa biso makambo eza normal yo zo enregistrer mu ye filo asala musala ni ayeba ni wapi asala eloko ni po ba yana poto po ya poto biso ba to discuter après ta bema biso na couloir angame mama na Clémence biso ba to chake filo ya biso merveille écoute alors ba filo ya te aboya kyangoko merveille ando ba par ba po ba rando na bango ya kimbanda bazana ngo abi mi filo wana te to ni prêtre mtaloba prêtre. Oui, très cher internaute, binomo botuko yo kandeni ni kenya na mbonda ndeni a lobby na ba voice wana donc éclaircir vraiment très kitoko na bato oyo bazo kota ba doute na likambo ngo bon. Toyoki kaka mais ça reste à vérifier. Eleonore. Bison toyoki ba voice wana ba ndeko pe ba yoki. Est-ce que le quoi y a lobby bongo, est-ce que c'est vraiment vrai que Philo a bimarane héritier? Mais bongo baza wa to boîte. Kena na mbonda wana place aza, il a fait 9 ans dans l'orchestre Fabregas. Il a fait 9 ans à Villanova. Le Villanova est à 10 ans de carrière. Lui, Siko, il a fait 9 ans. Comprends, Siko? Donc, Azam Makamwe Belé, oh, ye ayebi. Hein? N'a pas petit, n'a quand des en orchestre, petit abimarana, leader morobo, yo peut y kamwana. Au lieu qu'on conseille, bah, petit bâti comme kamwana pour à la longue. Et au créer, bah, makamo bonnet, au créer le lot. Bango, bah, ça l'a ngoté. Tu vois, il y a un sikoyo et ça lié pas si pour comme on y voit le babongo c'est pourquoi parce que ayo qui Philo a enregistré patron ayo quoi enregistré prêtre yo quoi enregistré prêtre na ndenge nini hein taba Philo quoi enregistré voilà zolo ba reprocher Philo comment est-ce que on enregistré patron ayo ozi otine ngo leader mususu hein on comprend mais yo na ba émission te ko ça là l'autre fois awa tant ba Philo ba kimi na poto o encourager ki yo bina mona mai c'est bon tikano na poto ça la vie na kuna na miki litara ki na on est kinara mais tout moment na yo susu ko misu ko critiquer susu Philongo donc d'autre part ba comprendre te ngana o critiquer Philo te ngana o ke na logique makambo moni camarade a bien eza oyo il faut le bela o vérité et puis camarade ya bien il faut hein azala na courage ya koloba na batu nyonso ke osali mabe nde camarade ya bien on comprendre po na benga ki na tuniye yazo ki makam na bandenge moko boy on comprendre siko image na ona nezo beba et puis image ya orchestre ezo beba et tout nga siko po na za camarade na o ngana le kana ba TV bat ba otu na ngana garder ka position donc na kosa pour la minute on a osasiko obligé ko kosa na lo bana fa kasi ne mutaza mabe yango Philo enregistre que non nga za camarade ba genre wana ta buzo ba wana te comprendre atikala ki na poto elle a fait un bon choix biso tout rêvera que so au comme na poto vie bongi mais ezana ngota musu le contraire ezaba o simba na ba o simba te connaître ya simbi na ngote mokola kenda ki biso to konta o simba mais simbi te ndeni mutazo bina na ba festival azo bina na ba fête ba obenga azo bina zo pe mbongo ko sazo bina yo fele festival netini. Non, on a un festival moi les carana bon na bosani pe kombo ya restaurant go ba artiste congolais ba évoluer kuna na poto ba betara na moni pe ba mati ba bengi Philo mati bini donc comme il tourne ya bini ba pesa ke mbongo na pourquoi pas que ça bilo ba to mpiarat parce que ba ta poto na ba congolais to ka ba ngwa de ba kenda poto ba bina kala ba anniversaire ba mariage amutaki o balande ba bini ya la importance hein au moins que ça distraction pour ça ça distraction te alinga benga Fabregas te aibisa yeke azo souffrir on comprend parce que Fabregas de lui-même malgré bana ko sala passe à esquiver bango alongola ki bango na liste ya koloba ke ba zaki ba danseuse na ye mais tant on moni que moi na zongeli yo azongi mutabi papa je souffre tout ça bani tout ça comprendre a cheka mtima malobi azaka mwana nga quel que soit oh makambo zo traverser tikaka na limbisa ye kaka azong yosko mwana ko bazolinga ba limbisa oza position te. Non, comme ça, à Meka qui a rapport à ta intention, il y a Fabregas parce que c'est le même cas na Yadada. Yadada clavieriste est azonga mouvement. Mais depuis azonga mouvement, attend un micro, tant à comme on a été. Si c'est lui qui est baké poto bazongi, il est à Longwe. C'est pareil dans le solo, il y a Brassard. Brassard peut te voir que azongi mouvement, mais tu y habité, na ba répétition na kin awa, toujours mon a été. Donc, une kolobake. En publiquement boye azo l'action die que aza gentil vers bango mais na kuzu azo sala ne ba benga na wingi ba 12 quoi net isko na kuzu wana de place ko ba voice ba audio wana isko ba nini ba appel wana ebimi
a l'accès ko bonne fois na ina kuzu pour en aucun jour Fabregas aleka déjà na ba TV a otumba ba fiona ndi bakima alo bangote atika olo bangote na tsheba to ndefi ba na émission na te atika olo bangote. Et puis il ne laisse pas voir qu'il est trop faible, qu'il n'est pas kimi ebo, il a perdu beaucoup de choses. Mais en lui, ayebi ki a perdu dans poso, ayebi ki a perdu ki ngote, anganzi mate filo azonga. On comprend. Et puis na orchestre nyo structure ezalaka, ezaba maison mère ba quartier la tête ba est victime partout, structure ezalaka. Ezato ki osai buzoba, ozongi mba moko et puis non ata soza na impact ngwande ni yaya. Structure ezali faut oza vraiment discipliné pour orchestre ezala ba secrétaire ezala ba te belé ba diriger structure on ezaka ya ko l'orchestre te toza te okana yo ko l'orchestre mais quand même je dois faire semblant liboso ya secrétaire le quoi yo ngana te okana quitter et c'est déjà avantage zo pesanga faut que ça lobi orchestre ezanga nga ce qu'on a solo lina yo mais va au salon lote et puis au solo na secrétaire nanga ça prouve déjà que on est déjà dans de bonnes mains. Attention, si on a nous mise à jour, moi, c'est pas mise à pied, moi, il y a une semaine ou 2 semaines ou bien 3 séances ou 4 séances. Qu'est-ce que ça fait? Et puis après, on reprend l'activité. On va sur aux hommes, on a un nos wakala. Au moins, ce qu'on a regretté. Il fallait visiter Poto. Il fallait visiter Europe et puis Dallas, aux États-Unis. Ouais, ok, c'est que déjà Dallas. Donc, voilà ce qu'on a regretté. Abi mais déjà merveille est-ce qu'on les qui qu'on avance. Merveille Talisco, Tour Eiffel, merveille qui ça à Tasco Dallas sous. On comprend? A comme dans un pas na makamboana, a comment regretter. Mais et là on a aussi na philo. Atika babilo kwa nazolinga kota. On comprend? Ba leader ne bazana et muke nde balinganaka na bolingwa vrai. Ba mususu balinganaka na bolingwa hein? À faire chiter mais na likola zo l'action local lingaka yo mais Fabregas c'est batu mingi bazala na ye ba benga mingi hypocrite ba msuneti maître Maurice abenga ya za mwana moi si so bovana ya tongaka séparément pas image ya grand frère na biso Fali pour pazong sabi il paraît na voyage moko bo Fabregas avandara na batazolo ba mabepo na ye donc ye na télévision qui mumpe o aloba ki mumpe wana na télévision azo baza mumpe mais na kuzu azo laksa ki mumpe ngote donc batebele bazala na ba traiter hypocrite pourquoi parce que hypocrisie on attend azara o lo bana lo bango liboso miroir aye mo mita to lo bango na bato et puis na ndenge yo yebili Fabregas kana statut na ki Fabregas akoza abandi li solo bino bo apemeni bo vandi kimia donc bino pe bolo baki batika kwa accumuler makambo ezanga tina pour Fabregas na zana Fabregas quelque soit place o ya koza soit bandi li solo ba o baza pemeni na yepe ba okota pe li solo yango alors arrêtez ya ko ça le quoi bo surcharger kama be il n'est pas sain. Mais quelque part, botika pe mutava na pe na coin na ye apema parce que ce ne serait pas seulement lui au moment osaka mais elonga na c'est pas Fabregas il s'est trop demandé pardon ayeba ko senga pardon et ça na lo mo boele kara ye entre Koffi Olomide il s'est excusé senga pardon et ça ba kamususu o aloba sur Fali aleka pa na ba émission à quelque sorte ne ba muta mabe a will sa ko senga pardon muto ya mabe so di kamboeli a will sa ko lela ndeto ka ne ba baloba yes ko alela ite aseka ika pardon pour luka kimia omoni eza so batu ba ozona likamobo ya mabe yo lukano oza na kimia na yo moko et puis boza débarrasser makam parce que dès jusqu'au que boy comme le roi kana côté Fabregas on Fabregas a moi muke pour pas ça ba mabe na ye comprendre ye pe za ba mabe na ye na côté le ka pona il fait oyo et salami ou sinon dès le départ ye moi yebi kinga na côté le bongote na côté le ka po et le ko salami il a vraiment raison. Boye ba kopé sa raison place mutaza na raison et pour kopé sa tort place mutaza na tort tout ça batou. En tout cas merci beaucoup Dada Muzinga na kati États-Unis les génies de Dallas et donc mon vieux na bosanité yaya Jonathan nous dit mon ami personnel et sans oublier encore de plus na les jeunes millionnaires et Andy Djuma et l'honneur toujours cité na biso presque à la fin émission na biso na ba voice ya kene mambato loba likambo o ya zemi ya merveille oyo. Tout le monde parle de ça, ça murmure partout. Batebe bazo sel ngo ba analyse, bazo bam héritier tu ko loka na émission tu ko loba soki mwana abota mi bino bo mona na maboko bo mona pardon ba ba kinga na santé. Yemoko personnellement abike a santé ayebi likambo wana te mais pourquoi kaka batu bozo ko bambeleka ke zemi wana eza ya ye. Ya ko bambate papa, y a pas de fumée sans feu. Y a pas de fumée sans feu. Batiri bina filé, batiri baba vibrator, batiri ba artiste belé baba pomba, ba gyotanga ka yoriti pozani. Ma bena ba bina filé. Te na bi exemple, pas le bi bazo bambé yango. Ba bambé sur base de quoi? Y a pas de fumée sans feu. Ba l'idée baza belé na mboko. O ba ko c'est la pelikam. Pour ni batiri bango bazuka ye. Donc likamo ya César.
sikoyo nga jouer ki gentleman po ayebi ki aza marié eloko wana ekoaffecte pe famille na ye ekoaffecte pe foyer na ye tu vois et du coup merveille sikoyo azoloba non zemi wana eza ya mobali moko boye azala na poto ya copain na ye moko boye ya poto eza ya héritier te nayebi te so alingi asalelaki reboye merveille yango nayebi te so rebo wana aboti na mobali oyo aza officiellement mobali na ye bien ki abali ye te mais bato bayebi ki aza mobali na ye et puis rebo aza danseuse rebo aza artiste ayembaka akovanda pena na studio boye ata na zemi na ye azoyemba sikoyo yo na zemi oki obina wapi oki ozwa zemi na succès oza vraiment na succès ozokende mikolo merveille azongaki na top balevel banini tout ça yo sikoyo bandi kozonga so makambo ya zemi poani mais so eza zemi toboya ata aza mwa mwasi akobotaka akopekisa abota te mais faut voir dans quel angle okobota emili oyo te esala teke mwana koma tanto plutôt po mwana ndenge yakomi wana komi da makambo tanto plutôt Maurice na bakolo ba amona Fabregas ba omso na bakolo ba mona héritier ye moko olo ba mona mobali mo boya poto o ayebani te tu vois du coup azam kolo assumer ce qui a moni que likambo wana akokango te alonga kazema po avanda ka kimia po so zemi ezate bato bepa oloba te o comprendre et pas so garder zemi wana ata so zemi wana eza héritier so eza ya mobali na ye o ya poto na ndenge azoloba so eza ya Fabregas mutu pe okufa zate eza mwana eza papa eza ye moko mama ya mwana ngo mutu okufa pe azate héritier alingi ndete bolobele ke mwana wana eza ya ye alingi ndete nini yeta bando ke na merveille bandela be bateka zemi ezala kasi mwana bato saka na ye kaka lokwa soni nango obosani ke ba retomber za nango ako petit aki batimba ako koseka mela epili ou bien za période bien mais za faux période simiso ka touche yesko héritier bando kanisa likamone ko komela ete esko komeli esko azo ni mateke za ye muto komeli yo nde papa faut assumer so moni ke za yo te pourquoi tu t'agites kolega ba TV kolobelo te tika mona bota mais puis les gens vont juger ou bien ye merveille za mwa muke pona yo te aza petite oyo kosala ke okobenga epo gangeli fais-le benga merveille gangela ye atika ta usu bato ba olo bana komona yo batika olo bana komona yo ki yonde kolo zemi tu vois ki ole kana bato ba mi sapi na age héritier za mutako wanga na zemi poani. En tout cas, merci beaucoup na bato tout bozuli baku ya kota la biso yo pe mutozuli baku ya kota la biso la première fois ko bosana te ko aimer commenter et partager les kinabino Erlenon to komina suka pe sa ba dédicace na yo na bato balingaka yo si c'est possible pe c'est numéro de téléphone. En tout cas numéro de téléphone nga pona pesa ngo mikolo komi danger yo mo ebike ga komi siko mutako banazo na ebite ko pesa isu numéro nanga te po ba komosa ba obenga nga ba olo balanga yo ngoto zwa yo eza vraiment kana makambo ya musique te et comme ta makambo ba pasteur biso to sa ba analyse normale puis avec de preuves mais est-ce que ba tu ba ozongo ce qu'on a ba 16 mo boy ke trop kangisa boy so bwana posa numéro nanga boluka ngai soit ba benga tanga moko na soit baluka so ba la posa nanga ba ke na chaîne ya Zidane Lobota officiel télévision soit ba benga mama biso Zidane Lobota Zidane ba tunyo so ba Zidane asta mama biso star bo benga mama biso ndemu to ko indike bino so bolinga mona nga bo moninga so yema olinga ko livrer ngai so za na wakambo bien kaka yemo ka ndemu to yeba ndako gérer ngo mais numéro na opesa te en tout cas na vraiment na ba dédicace na ko pesa te à part ko pesa ba remerciement na ba abonné ya chaîne abino Karine Yamado et puis na yo moko aussi vraiment ta na yo permettre o ya mangai to meka ko décortiquer sur le kambo yango et puis na conseil on a repesa filo pour na batinyo ba Holanda biso ba mona ngamuta mabete tu vois pour na lobaki na za camarade na ye pour na otika la camarade na ye ezata que son a reproché o ki camarade esili et puis na ye moye biango ponga na za star te ou so nga pe na za star mais repas de ka pe na ba TV a reprocher tu vois donc ezana vraiment ça mabete et le rata monter et ko changer ou déstabiliser camarade ngana mais sinon on doit être des réalistes ozana vie à basta ozaba vie à leader donc faut koyeba ko recadrer ma camion ozo sala na peska merci na batunyo so ba Holanda biso Clara Sasa et puis caméraman na biso oza ma caméra o asali ke comme nani ba gloire nguma o asali ke bazwa biso ndenge ba ozwa biso et puis merci na yo moko. En tout cas, merci beaucoup très cher internaute. Tokomi na suka ya émission na biso. Merci na batutu bozwi libaku ya kota la biso. Tokomi vraiment na suka. Je dis merci encore de plus na la patronne maman de maman donc maman de maman. Ils sont d'abord à Raé puis ça n'a pas sorti donc maman Karine Yamado. Merci pour l'opportunité. Merci encore de plus na cordon na biso gloire nguma na bosanité les jeunes millionnaires Andy Djuma balobi avril oyo tokozala na yo na kati ya mabele ya banka ndenge zalaka toujours les jeunes de Dallas
c'est Adam Koubisei et son petit frère Jonathan Doudi, mon ami de tous les temps. Mon ami de tous les temps encore de plus, Salomon Boy, le leader. Et sans oublier le futur honorable Trésor David de Nakatsa Gitambo 2023, Tozara honorable Moko. C'est bien moi votre humble serviteur. Et bon, Lubanga Mona Gitambo et Tongo, la team non-stop de Gitambo, Tisha Salako Mobini Mouné Nakatsa, la team Wata. Sans oublier encore de plus, na Didanson, man, venanga bozara toujours pour nos conseils, pour nos critiques, dans un abino, beau commentaire, que c'est très important. Si vous avez un région d'un numéro, on a affiché, dans un disponible, un numéro en abino, to koutani mikolo zali koya, restez toujours branchés dans votre chaîne Karine Yamado Télévision. Bisous, bye.